dans la maison des santé, mais un jour la voix lui dit: Yo, maman. Nini? Ça va? Yo, pleure moi, madame. Merci. Moi, je vais vous donner États-Unis. Oh, bon, on les a déjà. Et là, moi, je vais vous la bonne temps, mais je vais vous donner ça aussi. Eh, oh, ya pesa ye. Eh, kala ya penda sana meme la dunelo, ça c'est. Vous avez dit que la bande de la cacoya. Il y a minene kweti. Sisi. Eh, maman beyanga zolo. Mama, beyanga oyanga. Oui, maman, na ebiso na viko. Beyanga yote ya biso libale. Maman na Mama na ngati ya biso. Maman mewishi, maman esafu, maman bane bele. Ya solo mama bana belesi. Yonde kuna ngana kufa na kubondela. Oui, soko zote elike panzambe, ko desesperate. Ato moni zo umela ndenge bibelobi. Zela. Ah oui. Ekokotisama, maman certainement. Ça c'est On vrai. dit qu'il a la capanza bébé kosi bobinzambe maman na ngai. Maman yaka poto na souci ya famille. Maman yaka poto souci ya bana na ye. Maman koma na poto makambo nyonso chanja. Maman ba griffe bimate la mani na kombo bima maman ke de resomba te. Loko ko la course na moto. Obi ke makambo ngaka sanga ka muna kamuro. Tika na yebisio mama soka yepa na ngana ndao. Kalo fa mama kolata. Mama abima kaka na bachi oya share. Na bonga bona fe notana. So kama tanga kuna aluwaka Mama aluwaka. Ya share kaka na yebisio. Iswa mama ba bijou, ba sac ya share, ba to biloko nyonso mama lataka na mona mituna kana bi o juste mama nini kaka. Bato ya quartier kuto botu na ya mama dino asaka na gouvernement woni. Aza ministre, aza député. Donc position mama kuna baye bate bika ke mama aza na mbongo ebele. Ya des fois botu na ma yo kuto fa na ba immeuble amkibe ni mama dino modèle lataka, modèle abimaka. Yo boza boite. Mama na fa na benza. So woye ba kutu. Mais là on se pela ka ayibisenga ke asombi penda nda kumoko na gombe. Nini immeuble atongi na gombe aduwa neza bijou. Mama sombi na gombe zo koso mama sombi ndia wa chokina sombi babenga ngone banda kuna bangwa minene ba chateau soki nini asombi awate What? wala nini mamboka ngone nabosa likomba vila ngo mama sombi awa na poto sombi na gombe te mama na kina ane loko te même le pango ata ba bele apa mama ngote tipo le babo pardon mama Elisa akipakete papa zolo akipa bangote ça qui est na biso yo moye biso to tindele te mama kutaza kuna mama ba oncle l'homme ba oncle o nani kimbangwe ba wo yonso ku bazo lela kaka fageti mama na bino ba papa na sala nini mais nzambe atika bana na ete jo wana to nesi na ebisa melajinga bitu kota mabondeli amen to lela vraiment pour la maman na biso parce que les ana makamu so sera solution kaka na ba prière amen to bondela bien ménage bengai amenaja bengai amenaja abandi ko attaquer maman malgré to zara ki kita so to memiebo abinga akuruya na poto kuruna na ti utsi bona kwa na zo reconnaître maman te ngara poto kuruna ta ti usakala ngate obi na se em ko kandele ki ngobi na ko tshene ba maman bimake ani pa peti tala na obi mate bobela ka ya mama ki wapi donc titi to bundani na yo wana discussion to mema yebo ya zo misibiso mo oya ateka ba makala oya sufra oya salabo oya anexa ba fufu ona fula ba moto mise comme le kola ndo ki alinyaki no lo mama makambu nini mais nzoka peka ande to potana ki bongo nzoka mama ta akendeki na butu ala lida c'est bien mama yiko zonga na mona mama kota epe tanga koti kanga mama koti na pona yebi na ke to bebana abi na ngozo mona teki na ina kimia ya solo mama na bongama na kititi ngabi mama nini abi na ngana makambulu bina ngesalinga pasi bana ngai mo banda kala na boyebisa kangai o bona bonga bi o gloire à Dieu Seigneur
Maman Ngazana moteme kiti mama lobi esili. Donc akozongela kosala makambo na Kinshasa, akozongela kokipe ba koko ba ndeko na ye, akosunga nga. Boendeza la kana ba âge maman et comme âge moko ba prière donc bon onde ce qui maman a changé vraiment ça la c'est maman ba griffe maman. Ba griffe eza ba kombo ba maman. Zonga osa makambo na yo pe ba mona ke moi si moko boye ya Congo abota maki artiste pe bilongo pour la biso ba tout monde to na esprit que na marqué époque na ngana sala makambo minene OK lelo so na zate kombo na nga ba bosa na ngote na banana bato bakanisa ka bafike ka ofobota ndoti ka kombo ya okobota pe to sala loko moko munene pour la mboka kotiki pe kombo donc maman vraiment nanga pote belé wana ba koko na ye bakanisa ka lobi ke koko na biso pe azalaki mutu atikeli biso ata souvenir te mikolo vraiment en tout cas changement makasi changement to komi ko sola na ya ko mutu na skonta sato sala nini to bandana nini nzambe mama mabe esalinga bien makasi mabe beyanga zolozolo donc on dit mutu ma zo some kunati ba sone na yo ko tuta donc moi sonnet ma mukie lem su sezaye suka mama allô en tout cas maman aga numéro mutonde ya basi bafungule na se faut faire la même chose à la côte na sonner mutu so akoti ya mwakati na ebiso na moko moko osaka te mais riche toujours ayaki to me ko so na se mais riche maman maman change akelo ko se pe atanga pende salinga bien kasi salinga bien et maman en tout cas bonjour quand on parle maman na lobby ya bino bali obanya botonga wapi tosa bapeti na nga botonga nga ngana mer na bino bali botonga nga ndenge ni boni boye ko bapeti na nga botonga nga po Mama, cha mama na katikati mama ya ukanga na boli to sala na ite ko tonga nga bino mbala ko so ko tonga nga boye bisa mama kamu ko tonga nga to si kama ko mne ko mimi ko lo nani so plaisir mama mo changer mama bilele ala kaka mama j'aime mama je veux dire que biso tante là tu dois noter balobi salela âge Wow. Bien fait à propre, bien habillé, bien ça fait. Papa, oui, ma tigre, que son âme repose en paix. Papa, oui, ma tigre, idéologie. Bien sapé, bien coiffé, bien parfumé. Yanga ozolanda. Ah, yanga na zolanda. Ndeni binuka. c'est ça bien Vous avez bien, donc vous avez tout le monde ramené. tout ça na moi Bino vous avez bana mabe ba petite. Mama charge ko. Yokana yebisa yo omona yebisa bino boye kikulu na biso ezalaki ya basi ya pavillon 5 donc soki neti marchandise matungulu ebungi biso tokokala na mataki to soki ba conteneur nyonso toyena ona zando to picle biso soko tokomotekela bata détail ya détail donc kikulu na biso ezalaki teke ya koyiba ya kosala bato mabe kopakamba te wana te kikulu na soki ya marchandise ya koteka ozomona donc yango moto zakonginda bambongo ndenga na yena na poto na mayele na soki ba château ba villa ba appartement kande ibyo moboye ngana moni yo zo yebisa yeke yo ko bomba ka sécurité yo mo no songi boye Mama na sali nini oyi ko za songi ngana yebisa na songi ndako bongo oyo ko yebisa ndeko na songi ndako na gombe ba yebisa na songi ndako na gombe na songi ndako na nami na songi de château na nami Mama wesenga gombe te oyo ki manamu te ko yango oyo ko betela de ngolo lisolo de toute façon na yaki apona pesa mbongo yo omoni Kimbangu Ali Safi Lolango
na Lome na Sephora na tindela bango sumbongo tena ebite bana bona kisasa ndenge ni bazali yango moninga na ye na mbongo mwa 1500 euro tanga ngo ya 1500 euro opesa kimbangu lokola yaza yaya ali alandi ye mama ko sala bongo ko bunda de babunda mama pesa na tanga na otanga ko otanga ina tusola na mama so na bi mwende za sala papa kimbangu na pesi 1500 zawa sona zo lobate ye lokola za mukolo opesi ata 300 l'homme opesi 150 ocheli mutu na mutu na tochela mutu na compte na ye so opesi pa mutu moko boye ate kabola bango mama ba ko bunda madame ndo masalaka na boite me kimbangu soko bokamati mbongo bopesi kimbangu kama akobenga Lome abengi Sephora abengi Ali abengi Safi bakabuli mbongo lokolo sike pa na mama mona ebne na osala ona ebi mambezana na kini mama soko tindika migo opesi pa mutu moko olinga alela baninga mama nyasa ne kozongela wa lisusu ezongela ngawe bimbula bolinga na pesa bango mbongo bajuela kaite ko sali kamba bien peut-être bokote na ba gêne de prière ya momo motema na nzamba charge mais oui la gaina ni la pesa batuté boyebi yango bien mbongo na ngana ngopesa batuté siko mna wapi kasuko tsako la pe mama mais oya bino to tina to baksa kaka to yebisa bongo baksa kombi ye ko te États-Unis yo ko pese bele wala bandeko na ngala kopesa yo uti Amerika mobali matindele lote mama to solola na